MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, vous pouvez remarquer, naza motivé et lelo na ebisa bino eza kafu ba vidéo à kafu il est 20h. Fallait na kota vidéo depuis avant 18h. Mais na yoki souci na motema na mambozo ya mboka Congo. Neti ba GMR réalité. Hey, na mituna na bi me yango to sala nzambe nini. Lisumu nini Congo isala to pe Congo la sala. Mabe nini to sala pona ko mériter mambo to bika nous les Congolais. Nyongo kombe ya satana to tikala na to pe to zalaka na yango. Oyo to ko sibir ba malheur oyo. On dit libabe moko en fait. Mon collège mon sali manika o compter ba tuku bianza mo zo benga tuku bianza. Bon vidéo na sali collège. Manika au côté ba euro na ba dollar tala liboke. Ouf. Ba konzamboka bo mitema mabe nabi que bolanda vidéo au bois vraiment mitema mabe. Mais pourquoi tout ce gaspillage? Pendant que ba orphelin ba orphelin ba enfant de la rue bana balabala. Baza sans abri. Il manque à manger. Baza na bilamba kolata te. Bazo kende classe c'était. Pourquoi bosa ba marambo bozo sala? Croyez-vous que bokotika éternellement na pouvoir? Vous croyez que bokotika éternellement na pouvoir? Pouvoir ezala mandé ezala na dire. Pouvoir ezala na mandé silaka. Ba oyo bazalaki. Lelo bazate. Ba o bazal lelo donc bino. Lobi boko zala te. Y a rien que vous puissiez faire. Oyo ko vendre sabino libela na bokonjo bozali. Ozui poste to poza na poste. C'est vrai, aux en a raison, aux en a droit, et reliant bongo, et rosakana nango. Mais quand même, attends-moi conscience à mouké, zate vraiment. Bozana pour vous servir batouté, pour vous sunga batou. Nandenge et sengeli, topé nandenge à malamu. Mais bino vous préférez bateau, il faut vous sunga, vous sacrifier bango. Pour vous kendo ko gaspiller bongo ya ko gaspiller, bo kaba, bo panza, bo sakana nango. Na batumoko oyo je sais pas na même pas son lo baneti nini na oki pasi bande ko ba live ke ezo mi foboka ba kake na matoi na mega ko tenter ko sala sous ba vidéo msusu mais na ebité na lo bani nzamba boy ça m'a pris plus d'une heure soka na sali oka vidéo et baby do vidéo comme na suka et baby so na me ko sala na sala vidéo mon a interpellé ba kondia basi ya mboka Congo. Mais bizarrement, la bande de vidéo a été 5 fois. Nazo ebapté pourquoi? Natiki, na lobby comme le amour le basanto, certainement Nzambalingina se concentrer dans ma basanto. Bon, ma politique, il a peut-être lobby lundi. La famille j'ai très mal. Bah, Michel le long, on a sa vivacité. Nende comme moi, c'est ma mère. Ou pas me pesa bilenge na TikTok. Na na pesa bino bilenge, mais na pesa bilenge ndene. Mote mezanga ya kozoka. Ouf. Wow. Mani ke tala liboka ba dollar na ba euro. Na landi live moko wana ndeko moko azo expliquer. Bazalaka bango nyoso ba combattant elongo na ba mama Congo. Tant mama Congo azo circuit. Juste après avoir ko finga kanda banda ko finga na pouvoir en place machin. Avec une coopération circuit dans nzela ya Jekoko baela mbongo wana moya kotina on agence ezakité moyen pas que tia on a banque ezakité parce que les cas qui est belé mingi mais nadia ke ozwa mbongo ndeko mwasi wana lobi à partir wana de bango ba bebanelaka parce que tant bango ba prendre on ba bise mais biso to bundela mboka n'est-ce pas et komi boye ndenge nene déplace ba bebanelaka mama Congo a blokaka
Bendeko, comprenez mon émotion. Hein. N'a même pas roloba. Dans le temps, on a roloba na bino awa. Faut soi-disant combattant baba combattant te ba luba ba lukimbongo ba luka vie. Ba luka moyen de vivre. Ba to bele ba finganga. To bele ba finganga yi. Ouf, pema. Nzamba okela biso mawa. La famille le molone yenga na consommer déjà 5 minutes na ko loba mamna na loba. Bo comprendre na motema pasi. Le molone yengo ba bito to beta masolo ba santu. Pasteur Mike Kalambai a publié date na mois libala Kalambai azobala. Pasteur Mike Kalambai azobala en octobre, hein, je crois, en octobre. Et Batou Balobi, pasteur a publié date à mariage, mais moi si Azoé Banate, moi si Azoé Banate, na Monica na page ba posté Balobi, de baso bengo banane. Ba victime te ba blessé de guerre voilà balobi des blessés de guerre déjà va contacter bango ba ozelaka mokolongo po ba yindisa ba ozelaka mokolongo po ba yindisa des blessés de guerre va contacter ba ozelaka ka mokolongo po ba yindisa de faut ba ça sortie médiatique ba expliquer quand tant bozoka déjà va blessé de guerre de bo comprendre. Va expliquer ndeni bazwa masasi bazwa ba belle paradis pas il y a les pasteurs ou encore les frères et koyoka kazo bala izo kamwisa bango donc c'est clair que eza ni l'une ni l'autre botobi kongo ya mboka beze toebi bango nyonso nde bazana ba chantre ba pasta banani banini balinga balobela bango. Le tabac on a la gardien du temple ba mi vandi si ba vandi bien na ba kiti ba panzi makolo na maboko na ba fauteuil ba osepela balinga yango ki star yango na souci na ya Congo na commentaire ko chat hein na zana ma ba koloba te mais eloka na koloba pe conseil na ko pesa na bande ko basi ezaki bozala mayele hein bisote ba to tunda rabino bokende ko linga bango tambo kenda ko mema na boyoka ka bilengi tozalaka te eloba comment il s'appelle eloba prophète de la nation de Nilesi tambo yoka sentiment ngo bopesa batu bopesa mutu moko te tour donc tango yinde la rabino bo 600 makamuna bino moko hein et tali bisote bo ba minerte bo ba bébé te so kalamba ya tio litoi hein alingio aza pasteur n'est-ce pas tango ndimi bobeta na nzoto na nzoto bo sepela to pe bo sepelisa nzoto bo yoka bilangi bino mibale non c'est que tango a décidé que non arbala yote ya biso ni nakati wa bébé wa mokoloti au salon par consentement hein salon par consentement siko bo kanti nini ngana yana ya okondale Kalambai na yana okondale Kalambai bo mikolo bo mamni bozo sala bo mamni bozo sala lokande bo bandela kinde bo kosilisela so bo yindisa biso tozwaka ba matière to eko pomper donc conseil on a opesa bana basi to ba jeune fille OK bino ba to bobula ba pasteur ba star ba musicien ba chanteur ba yembi banani to suite to loba e belé pe to continuer ko loba conseil ba pesa kaka omoni ko rozwa ozui omoni ko rozwa te etalio. Maman Gloire a pesa mino conseil à l'obaki ne poussez pas de pasteurs, ne poussez pas des hommes de Dieu, ne poussez pas des prophètes. Boyoka kite. Sukoyo nini to sa neti nini. Ndebo bandele ne bo suki sela. Nga conseil nga na opesa ezake. So iba ero linga yo o mbiye, o Kalambai na ba misusu to ebi ezayo. Déjà ba dégâts o ba koza pe ba kozaka. Il faut ozala mayele ya koyeba bisika nyozo cha mutu. Tango ndimi olinga mutu lola Kalambai oyebi yango benke eza risque ozozwa donc tout comme ko simba te ce ko so simito ya biso ni nakati ya loba na biso to sa nesene
Assumez. So nous a décidé, hein, ok? Si réellement une relation sérieuse, hein, amoureuse et solo, mais si on a besoin de Satan à vie, on a besoin de Rosoka, hein? Allez-y. Et puis surtout ça, la famille non ça la continuité, je crois nous avons couché la vidéo. Bando rebelle ba komeli ngai sûrement Banzembo. Nzembo ya témoignage, ils ont nisté frère David, un certain David, ba kota studio ensemble. Et puis après, apparemment, ils ne sont pas longs là, ba voix de Koana, machin, et ça là, ba koswana. De Mosusu pas comme Elinga par témoignage, Nzembo ni sous qui mengai. Ils ont nisté bref, na olobana bato, bo kabara Banzembo, bote karabanzembo. Bate karanzembo te, ba kabaranzembo te, ok? Nzembo za identité na yo. Parce que to mega relevela ma inspiration awa ezalaka œuvre ya sacrifice nzamba inspiré yo apesi yo eza neti kaka nzamba inspiré yo mateya, ok? Batkabara mateya non eza message to peze eloko nzamba apesi yo po opambola nango peuple de Dieu na nzela na yango bato babika, ok? Alors tango ozozwa eloko wana ozokende kokaba to ozokende koteka nde toloba na linga ozoteka chance ozo vendre identité na yo to pe grâce talent yango bomoni bato ebele lelo batikala popolo bamusicien ebele toyebi ya minene bapesa bango mpe banzembo bato bapesa bango banzembo bazala ebele bazala mpe bamusicien mais abimisela motu wapi déjà ntango bandi oteka nzembo et puis eloko moko na orevele bino nzembo nini ebimisa Fiston Mbuyi surprise non, n'est-ce pas? Titre na ngona ebité meto ebi nzembo wana Jésus m'a surpris ya ngona nzembo ebimisa Fiston Mbuyi so le Fiston Mbuyi za Fiston Mbuyi c'est à cause de ces chansons. Ce que ma question est celle-ci, soki Mbuyi ateka nzembo na to akabela mutu nzembo wana alinga la Fiston Mbuyi za lelo te yo za na bisida okino koteka na kokaba banzembo nzembo ozokino kokaba to koteka oyebi te ta musu yango nde mutu kosala yo nayoki exaucé auti kokabela Véron Manianga de nzembo monko oyo ya olandi landinga otiki ngai te mususu aza na wana studio bakenda otikela nzembo wana eza na 5e rue place à répétaka et côté église catholique moi je connais pas Kinshasa donc beaucoup vérifier ma mona zoloba Mama Véron Manianga son a ebiso ke ba filmaki en secret au ondima te na solna exaucé c'est mon fils, c'est un petit à moi mais to solana moi kala ba musicien ka oyo yo bat teki yo. C'est ça. C'est quoi le archive wana so na lelo na bimission bo benga motema mabe. Ya ono lo bana bande ko ni si famille ya Nice tala. Bo finga makasi. Ela ki sapenda ke bo ba pagano. Bo famille mo bo ebi nzambe te. Ebele na bloqué bango bande ko bo ko penza ben insulte vrai sens du mot insulte. Moi nzamba finga te. Ngai na ebisa bino si c'était pour détruire ndeto sala ba dégâts. Na ebi ebele ya mabe ya Nice. Hein? Ya vie na ye, hein? Ya vie ya salita menaka. Etali a rendre compte pa nzambe et pas na makambo na ye. Ngana osara musala na ngai. OK? Naza pona conscientiser pona na teya pona nazongisa bato na nzela pona. Alors, si vous croyez que naza mutu sope il faut bino bo combattre bo ça l'erreur parce que son obina bimisa ba secret d'état et aux amabe. Exaucé à Kabeli et Véron Manianga banzembo mibale. Exaucé c'est vrai yemba batu ya moro ba ebi. Manter ma succès na sali yangote. Siko exaucé banzembo kabi oyebi te tamusu yango na nzembo linge pesa yo kombo. Okoma un jour lokola Mike Lambai, okoma lokola Moïse Mbi, okoma lokola Michel Bakena. Mozui nzembo okabi. C'est ça. Donc nazo interpeller na ba yembi So moni ko lingo pesa moto nzembo. Ah exiger un fisc et droit de terre. Te lobake écrit par ou encore composé par frère exaucé mais chanté par la sœur Véron Manianga ezalaka. Pona batu oyo bakabaka na bango banzembo to peut-être ya Monica azana voir koyemba te bon peut-être je peux le comprendre. So ba pesa ngo bo juste kabina e po azani mwana nzambe to osenga ne mbongo te to bon wana etali bino mais na oloba surtout na ba oyo oyembaka. Il likanisieza que un jour mukile bayo ozali adorateur oyembela nzambe faites très attention na kokabana koteka banzembo très dangereux
balobi na ngai banzembo mingi bandeko ba inisi bayembaka eza banzembo ya pasteur, un pasteur batangeli nga kombo ya église soki Betsaïda, hein, il faut na vérifier yango. Bapesi nga na kombo na yeso pe prophète Nathanaël Nathan, elo moi bongo il faut na vérifier. Naza nango na ba voice batindela ngai. Bazaka ba na ba masina na bango wana apparemment ba sambela na église tata wana pe tout ça machin. Bon, na évité les prophètes en question, to pasteur, to je sais pas trop, peut-être ayembaka to ayembaka te na évité ba solo la nene nene. Mais ba lobi na mère famille on a ba inspiration te. Banzembo tout ba yembaka presque zaraya batu. Ba on baza répéter nde na kisi. Kisi nde muto pesi bango section baza lango. Masina eyebi bango c'est pas na suffire ko na bino soki côté nini soki wana nini baza mal répéter wana basango ba pesi ngai. Donc, ngana na problème na binote hein, famille manianga, j'ai aucun problème avec vous. Ngai soki batu baye ba senginga lisungi parce que balandaka ngai na sunga bango message le kapona likamusongolo pakala. So na yoki na landi na moni keza loyal, cause eza noble na repasser message. Quand nous besoin s'en prendre na pour finga na éviter pour na je sais pas na sali bino nini et puis après ko finga besoin net nini bino soit disant boko sel nzambe. Bino soit disant ba chrétien. Sonia. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ensemble avec les anges chantant son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche. Les
fruit de mes lèvres qui confesse ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta vase que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.